Losako na afo bayingele boss. Mon mari na pesi yo losako. Na baibanso oyo bazolanda Belinda Benz TV. Sans oublier mon yaya ya motema. Yaya langai Milton Mayenga. Motema ya mama Pichu Chouchungu. Vraiment yaya merci et losako ya monene nzamba pambola yo na libota. Lisolo ya lelo eza lisolo ya ndeko na biso ya mwasi kombo na ye eza Safi. Safi azobeta apesi lisolo na ye alobi lisolo wana eza lisolo oyo tozobeta eza vraiment pasi malgré lelo aza oyo azali mais alingi a partager vie na ye lolenge ya viva et puis ayebisa biso nzambe ya barfelin nzambe ya bana bitike ndenge asalaka makambo na lolenge na ye pe na tango na ye. L'histoire ya mama na biso Safi eza ndenge nini ya leki na biso ya yaya na biso ya ndeko na biso Safi. Histoire ya ndeko Safi ezali boye. Ndeko Safi azalaki na baboti na ye bavandaki na Kinshasa. Papa na mama bazalaki na bozwi ebele. Papa bandaki kosala na place ya malamu, mama pe bandaki kosala na place ya malamu. Bazalaki misatu. Ye mwana mwasi ya liboso moko na baleki na ye ya mibale. Babandaki kotanga na école privée oyo ya malamu ya Kinshasa ezali vraiment réputé ya bana oyo baboti na bango bazalaka na mbongo mingi. Babandaki ko vivre malamu. Alors, bazokola, ya komaki na mwa ba âge moko epusanaki. Ba 13-14 ans. Bazalaki na ndako ya monene na bana ya misala, vraiment bazalaki malamu mingi. Bandeko ya papa bautaki Kisangani. Bayaki bakomelaki na lopango na bango. Papa leki akomaki na lopango, papa leki ayaki na mwasi na ye. Na bana na bango pe misatu. Mama Safi alobi tango wana ye azalaki azokola ba 13-14 ans abandaki déjà ko comprendre makambo. Papa na bango asepelaki vraiment makasi te puisque ndeko na ya mobali tango ayaki aprevenaki ete. Et salaki mwa liboso ba incompréhension ba boti babandaki papa na ye abandaki koswana mingi na papa leki na ye po papa leki ayaki na mwasi na bana misato mais bakomelaki kaka na lopango na bango. Alobi mama na comprenaki te elekaki mikolo ebele te bambula koto te papa na mama bayaki kokufa. Lokola mwasi ya papa leki azalaki wana na papa leki ngai pe mwana muke na yebaki vraiment makambo elekaki te mais na koyebisa bino makambo elekaki na sima. Papa akenda musala, papa kufi na musala. Mama akendaki na musala, mama kufi na musala. Mukolo moko papa na mama bakufa. Ezalaki pasi pona ndeko Safi na baleki na mibale. Na mwa bo jeunesse wana ko comprendre te lobili bosala bana ko mona kaka loyenge après na komi ko vivre réalité matanga isilaki batu bakendaki ba oyo ba utaki Kisangani bayaki koko ya mwasi na koko ya mobali oyo babota papa bayaki bandeko nyonso ya famille bakendaki totikali na koko ya mwasi na koko ya mobali na papa leki na mwasi ya papa leki na bana na bango misatu. Papa leki azwaki chambre oyo papa na biso bandai kolala. Bakoko bazalaki na chambre mususu. Biso pe na bana ya papa leki nyonso misatu, donc biso nyonso 6 tokomaki kolala na chambre moko, ba mususu balala na se, ba mususu balala likolo, tozaki susu na vie ya malamu to bandai ko vivre te, ti eye kokoma na ngonga moko. Bakoko na ngai ya mwasi na ya mobali bakizongi na bango na Kisangani. Alobi mama na tikali na papa leki na baleki na nga mibale.
Mais papa leki soki okoyoka lisolo ya Safi ekozala malamu mingi. Papa leki na mwasi na ye bazalaki na bolingo te epai ya Safi na baleki na ye. Safi alobi mama na nyokwami na baleki na ngai mibale. Pourquoi? Toyebaki ke eza ndako na biso, eza biloko na biso. La ndenge wana pe na bomwana to bandaki ko comprendre te ke ba biloko na biso bandeko mususu bayaka basimbaka basala boye. Alobi mama nga naza mwasi oyo ya kasa kasa na ajo nazalaki nango nazalaki deja kotelema ba biloko soki baki na kuzi to bandaki koyoka na te na mwasi ya papa leki. Papa leki pe alingaki biso te bakomaki konyokola nga na baleki na nga. Tokomaki na vie moko ya souffrance. No, papa leki aye koloba bakozongisa biso na Kisangani. Tokende vacances na Kisangani epai ya bakoko na biso. Tozokende biso nyonso na bango na bana na bango tokende vacances. Mais ezalaki bongo te. Mokolo esalaki ke to voyager. Papa leki alobi bana na ye bakoya na mwasi na ye na sima. Biso tokende nano na ye tokende liboso. Na ngai na baleki na ngai tokendaki baki kotika biso na Kisangani epai ya bakoko, koko ya mwasi na koko ya mobali. Famille ya mama vraiment na yebaki te nazalaki pe na contact na bango te. Mingi to bandai kozalaka na famille ya papa. Mais na papa na mama bango nyonso baza batu ya Kisangani. Alobi bazongisi bango na Kisangani kuna epai na koko ezalaki pasi mingi pona bango po bakoli na Kinshasa. Bavani babotami na Kinshasa bakoli na Kinshasa ba vie o babandai ko vivre ya malamu. Ndenge bakendaki na Kisangani ezalaki vraiment ndenge moko te. Koko ya mwasi na ya mobali basi bakolaki ekomaki pasi pona bango. Bakomaki ko vivre vie ya minyoko. Mais baleki na ye babandai kotanga quand même. Ye balobaki bazongisa ye na classe abandaki kokenda lobi mama na pasi wana na bandaki vraiment kosala oyo to bengi école buissonnière na bandaki kokende ya moko na kimi na nga classe na kena nga ko tambola ya moko nazolela vivre vraiment ezalaki ya malamu te. Mais koko na ngai ya mwasi na ya mobali balingaki biso mingi bango nde moto basengaki tokende na Kisangani po bazalaki pe na confiance ya papa leki te na mwasi na ye. Mais papa leki ndenga alobaki akoya na mwasi na ye na bana bakosaki ndenge alobaki tout à l'heure na mwasi na bana bayaki te. Papa leki na bango akendaki akotika Safi na baleki na ye mibale. Safi alobi baleki na ye batangaka ye abandaki kokende classe te moko azokende te po abandaki kokoka vraiment vie ya Kisangani te ya place o babandaki ko vivre abandaki kokoka te. Mais bolingo ezalaki koko alingaki bango mingi bazolia malamu bazaki malamu ye azalaki na pasi ya motema ya baboti na ye. Azalaki soki baleki na ye bauti classe ye amususu soki aki classe ta ko tambola alaki azwi baleki na ye bakoya makolo ti bazongi na ndako babokomaki ko vivre bongo. Mokolo mususu alobi akomaki na mwa baloyenge akomaki na ba 16 17 18 ans mwa baloyenge akomaki mwa mutu makasi mwa makambo likolo classe vraiment ezalaki te ko tambola azalaki vraiment azalaki malamu te azalaki na kimia te. Papa ba maman Mimi Shine yangoyo sekele ya loposo kitoko. Sekele ya loposo kitoko nazo kosa bino te Mimi Shine ezo sala masolo kitoko. Ba oyo ba komandaki ba yebi eza kitoko. Oyo akobenga akosepela. Merci na ba oyo nyonso bobenga ki bosomi ba mafuta na bino. Mimi Shine ezo sala musala na yango kitoko makasi. Safi alobi mama Belinda nakomaki mutu likolo vraiment likolo mingi. Lokola pe na Kisangani bayeba ke mwana na uti Kinshasa papa na biso ayebana ki kuna ke mutu azalaki na bambongo bele koko na biso ayebana ki nakomaki na mwa loyenge mwa mutu loyenge me baleki na ngami bale na bandai kozala na bango nyonso baleki bazalaki nano na ba âge ya mike 8 ans 10 ans ye akomaki na mwa âge ya likolo koleka. Alobi mama mukolo mususu
baleki bautaki classe ye ake kozwa baleki autaki kotambola na ye alobi azonga po abandaki kosala soki akimi classe akokosaka akeno soki aye retard akendaki kozwa baleki na ye na classe soki aye retard akenda okende otambola soki kumi ere akozwa baleki na ye ake kuna na ekole azwi baleki na ye aleba ye na bango nzela moko abi moko mosusu bazoya na nzela yango ezalaki azolobaki ezalaki makadame mwa zamba koto oyo mwa soki mpe mwa bizarre kwa ndenge aesplikaki alobi bazoya na bango bazoya leki na ye moko ya mobali azoya en même temps azobetaka azalaki na bale na ye moko ballon azobetaka yango nzela soki bazotambola azobetaka ballon na ye nzela azobeta kimi abeti azwi alandi kaka bongo me bazokontinue kozonga na ndako bazoya bapusani mwa liboso bale wana ya leki ekimaki eke na nzela ya makadamu leki azokende azwa ye pe aza kaka na oyo mosusu asimbaki bazoya nzela moko voiture ebandaki koya etuti leki na ye ya mobali etuti leki na ye ya mobali akoyaki ndeko mobali atutaki leki na ye ya mobali atelemi bazwi leki akimaki te azwi leki ya mobali akotisi ye na kati ya motuka amemi ye na hôpital ya baseur ya basango ezalaki pembeni oyo babandaki kovanda mais amemaki na ye safi na leki mosusu bazalaki na ye ya mobali bakei ndeko wana mobali amekaki kozwa basoin ndenge kaka ezalaka safi alobi ayebaki te kolela tusa batunaki bapapa baza wapi koko ayaki leki na ye ya mobali azwaki problème na loboko na lokolo ndeko mobali wana andimaki alobi ye aza na responsable na ye oyo akozwa charge ya mwana mobali oyo azwaki asalaki accident vraiment leki ya mobali wana azalaki suivi alobi leki na ya mobali lokola akotaki hôpital safi alobi classe vraiment abosanaki abandaki kokende lisusu te akomaki neti kaka azovanda na hôpital wana ya baseur mpo akipaka leki na ye mais batraitement makambo nyonso papa wana mutu abandaki kosala kopesa mbongo vraiment batraitement ebandaki kozala malamu mokolo mosusu alobi avandi kaka na hôpital boye amona papa wana oyo atutaki leki na ye ya mobali aye na papa mosusu ya mokolo ya mondele babandi kosolola na bainfirmière na badocteur wana basololi papa oyo ya mondele wana ye komona ye alobi oyo ya mobali oyo atutaki leki na ye ase présente alobi kena oyo azali apresente safi papa oyo ya mondele alobi oyo aza patron na nga soki na bandaki koya mbangu po patron na ngai abengaki nga nazalaki koya mbangu nazalaki na rendez-vous moko ya makasi abengaki nga d'urgence yango moni tozolanda soin oyo po toyebi ke totambolaki vraiment mbangu makasi moto azozwa soin ya leki na yo eza ngai te eza nde patron na nga mais alingaki avant à voyager aya komona nanu évolution ya traitement ndenge bazopesa leki na yo papa wana asengaki amona bakoko ya safi bakoko ya safi bayaki basololaki apesaki mwa mbongo moke azalaki nango ayebisi bango bobimisa mbongo te ngai naza te mais chauffeur na nga ye bakambo nyonso boza nango kaka ndenge elekaka bocontinue kopesa ye confiance bafacture makambo nyonso bino bobimisa te eloko moko te ye moto akosala nyonso papa wana akendaki na ye safi atikali mingi abandaki kozala na leki na ye nzambe asali ngolo leki ya safi aye kobima na hôpital bazonga na bango mpe na ndako mikolo eleki papa oyo ya chauffeur oyo atutaki leki ya safi abandaki kolanda ntina ndako ayeba mwana yango ya mobali soki aza lolenge nini po ayokaki quand même lisolo ya safi alobi papa kufa mama kufa on dirait pe ayebaki famille o papa ya safi on dirait papa wana ya chauffeur azalaki mwa mokolo on dirait ayebaki alandelaki vraiment on dirait mwana wana azalaki mwana na ye moko ntina ndako safi alobi babimaki l'hôpital mais papa wana bandaki koya azotatuna bakisi soki infirmière leki na ye azalaki bien suivi mikolo eleki jour mosusu alobi safi alobi azotambola bakutani kaka lisusu na papa oyo ya chauffeur atuni ozokende wapi safi ayebisa bino ngai nazokende apesi baraison oyo apesaki papa wana ya chauffeur azalaki ye moko te azalaki na papa na ye oyo ya mondele patron na ye
bango bakei Safi azongi na ye na ndako. Alobi mama lobi nango namona papa chauffeur aye lisusu na ndako. Ayebisi nga aza na besoin sola nanga. Nga na yebisi problème ezate. Era komi ko sola nanga lobi naza na besoin okende patron nanga alingi asola na yo me na yebi makambo nini alingi asola na yo te. Safi pe alobi na baloyenge wana mundele na Kisangani donc mundele vraiment azomona ke mais mundele wana ya jeune te mundele ya papa ya koko makasi. Safi akei eraki okutana na papa wana ya mundele, papa wana avandisi. Azwaki ta mingi te akosola na ye. Ayebisi Safi alobi naza na besoin na sunga yo. Safi atuni olingo sunga nga na ndenge nini. Ye papa wana atuni Safi alobi oza na besoin na sunga yo ozala malamu na yo na baleki na yo na longola yo na place ozali. Safi alobi oui na lingi. Ayebisi Safi alobi soki olingi makambo nyonso onga na koloba na soki oza d'accord ekozala malamu mingi. Mais na lingi makambo onga na osola na yo nga na yebi bato oyo to ville oyo quartier otoza na bango puisque na vandi na Kisangani bambula ebele na yebi. Na lingi na sala likambo moko me yo pesanga kaka kor na yo soki ondimi nga na kosala yango. Safi atuni ayebisi makambo nyonso olingi osala na kondima. Safi alobi na ide na ya banda ya kokanisa ke azwa peut-être leki na ye ya mobali oyo batutaki banda ya kokende susu classe ita azalaki na ndako amema ye peut-être na poto. Alobi ide ya poto eyaki mbala moko. Papa wana ayebisi Safi alobi ngai na kosenga yo na libala. Mais na lingi te oyebisa koko na bakoko na yo oyebisa mutu te soki olingi nga na senga ona libala na bala yo vi na yo eko changer. Safi alobi mama ndeko nanga pardon papa ngozo yo kaka mundele papa ya mundele oyo asi akola oyo vraiment tokobenga koko. Abi na calcula ki ata wana te. Safi andimaki. Papa wana yebisi alobi na yebike oza age eza ya muke. Na yebike soki oyebisi bakoko na yo bakondima te mutu ata moko ta kondima na age oyo nga naza nango na bala yo. Mais lokola yo moko linginga ngai na kosala makambo kaka biso mibale to sala libala. Mais naza na posa na bima na yo lelo lobite. To sala na makambo nyonso ya libala soki esimbi leta bandimi ke ngana otokoyi kozala mwasi na mobali après tokotala makambo wana sika sima me ngana za na besoin na sunga yo na baleki na yo koyebisa mutu te. Safi alobi mama nakangaki motema na yebisaki mutu te. Papa wana aza na yebi ndenge na koyi koloba te to landa kaka lisolo losako ba papa ba mama losako balandi nyonso ya Belinda Benz TV. Soki nanu bo s'abonner te bo s'abonner na Belinda Benz TV notre chaîne. Toza na rubrique dans la cuisine de Mermont. Toliaka kitoko, toza na rubrique na biso ya ba astuce ya bien-être ya ba femme sage na ba homme sage. Toza na ba secret ebele, ba astuce ebele ya ba bien-être, ba plante, ba fleur, ba fruit oyo ekosala ke santé na biso ezala malamu toboti lokola toboti te. Vraiment poto améliorer ba vie na biso ya mikolo nyonso santé ezala malamu. Bo s'abonner na Belinda Benz TV. Boko sepela. Safi alobi ayebisaki mutu moko te. Papa wana ayebisaki il faut akendaka kuna mikolo nyonso. Akomaki kokende kuna mikolo nyonso. Soka akei ezalaki on dirait ndako na ye. Akokende bana misala bazalaki tout ça akende na ye alobi alekisaka ba omona vandi kaka ti msusu papa ngo moko azokipe na ye te moko azolala na ye on dirait mutu aza maladi. Soki avandi omona na pokwa asimbi nzela azongi na ye. Mais azo comprendre te papa ngo azoloba kaka kosunga ye. Eyaki kokoma na mokolo moko papa ngo ayebisi ye abengisaki esusu akende akei ake kokuta basombelaki ye babilamba alati. Papa wana atoni alobi makambo na yebisaki yo oza kaka d'accord ke yo ozala mwasi nanga po tozokende na otokende kosala mikanda ya bapapier na commune. Est-ce que ondimi kaka kosigner ondima kosigner mikanda ya ba condition o bakopesa ke ozala mwasi nanga? Safi alobi oui na ndimi yango.
bayaki kokende na mo chauffeur baketi na commune safi alobi basinyisa ye bapapa papier lokola azalaki mpe mokonzi oyo kuna ayebanaki ya mondele yango bato bayebaki alobi makambo esalama bayebisi kaka ke non soki aza d'accord soki andimi bazwi bapapier bapesi ya signé papa wana azwi bapapier na wana bazongi na bango na ndako ye pa kende na ndako na bango alobaki na ye eloko te akomprenaki mpe vraiment te malgré na âge na ye akomaki azalaki déjà à presque 18 ans mais alobi akomprenaki vraiment makambo yango bien te papa wana aye kokende na ye azongi awa na poto safi atikali papa oya chauffeur aza koinsiste kaka epa safi alobi safi koyebisa moto te kangama kaka makambo papa oyo azoloba aza motema malamu mondele oyo atikala kobala te na vi na ye nga na banda kosala na ye banda misala na ye basi bazoya ya midele nyonso bazoya bazokende na kamwe nayebi mpe ide na ye te soki alingi asala nini ayebisi nga kaka ke aza na besoin asunga yo na baleki na yo safi atikalaki papa wana akendaki alobi mama ndeko na nga na tikalaki na sololaki quand même na koko na nga ya mwasi nayebisi nga alobi tala mondele oyo monsieur oyo ayaka atala ezalaki boya memaki nga place moko tusa koko ya mwasi ayebisi alobi ye alobi alobaki asunga yo apesaka biso mbongo mokolo mosusu koko sunga ngo bango nyonso bakomi na ide na koko ya mobali balobi peut-être azosala makambo amema mwana na bango ya mobali leki na bango ya mobali na poto pona lokolo na ye na loboko ndenge ezwaki problème peut-être asala makambo wana koko pe ya mwasi lokola lingaki bakoko na ye mingi alobi lokola yebisi koyebisa mutu te koloba pe te ke oyebisi biso yo bomba secret likambo ezalaki bongo pona kokende molai te ndeko na biso safi avandi papa wana ya mondele ayaki koya ayebi kaka ke safi ayebisa mutu te ayebengi ye mokolo mosusu ayaki asalaki mwa quelques jours mais safi alobi nzoto vraiment ozomona mutu santé eza malamu te santé vraiment ya papa wana ezalaki malamu te azomela bakisi nyonso soki alali azoronfle donc okokoka kosupporte te mais papa wana azalaki na motema ya bopapa asengaki safi ata mokolo moko te bazala na ye mwasi na mobali abandaki même pas kosola makambo wana soki safi aye soit asolisi ye bien akoyebisi fais comme tu peux mange sois à l'aise c'est chez toi tout ça bandaki koyebisi kaka makambo wana safi alobi abandaki vraiment ko azomona kaka neti mais azocomprendre vraiment position ya papa wana te ya mondele nde mokolo mosusu papa wana ayebisi ye alobi lobi obongama chauffeur yo lokola nayebisaki yo koyebisa bandeko bakoko na yo te okozala na ndako chauffeur akoya akozwa na baleki na yo ya mibale kolobaki nga na besoin nasolola na bino nyonso lobi okoya na baleki na yo nyonso mibale elekaki kaka bongo safi azongaki na ndako ayebisi mpe koko na ye alobi tala koko mondele wana alobi boye lobi bakoya kozwa biso na chauffeur mais toyebi te pourquoi alobi kaka ke bakoya kozwa biso tosolola koko ya mwasi ayebaki lobi nango chauffeur aye azwi safi na baleki na ye mibale bake epai ya mondele safi alobi mama mondele yango kaka bongo alalaka kaka amelaka kaka bakisi ozomona vraiment ke mutu aza na santé malamu te alobi kaka ndenge bayaki na journée wana kaka na pokwa na yango bakota na motuka sans valise sans eloko ndenge kaka azalaki na baleki na ye mondele wana azalaki deja na baidentité ya baleki na ye mibale makambo wana basololaka yango deja papa oyo ya chauffeur leki akotaki na hôpital bazaki na baidentité bazaki makambo nyonso donc abongisa makambo nyonso safi akendaki kosigné bapapier ya libala mondele wana asengaki bakombo ya baleki ya safi mibale donc asala bademarche nyonso safi ayeba te eloko moko te amona kaka bazwa ndenge kaka bazalaki bakenda na aéroport safi aya kose retrouver awa na poto na baleki na ye kokoma kaka bazokoma mondele wana papa wana amema bango chauffeur aya kozwa bango na aéroport amema bango ti na province safi alobi namona ndako ya monene lopango ya monene
tokomi papa wana alobi esika na yo yango oyo kovanda na baleki na yo. Aorganizaki makambo nyonso. Nzambe aza bolingo, nzambe ya bana bitike. Ndenge kaka na lobi Safi alobi papa wana atikaki kotungisa ete mokolo moko Safi ozala ngana otozala mwasi na mobali basololaki même pas makambo wana, makambo ya mwasi na mobali ezalaki kaka na mikanda oyo Safi asinyaki. Safi alobi bakomi bavanda papa wana bavandi kaka mokolo moko mibale akoti hôpital. Chauffeur azozwa Safi azomema Safi na hôpital place papa wana azalaki na maladi moko songolo pakala. Mikolo na ye na mokili ezalaki susu mingi te po asa kolaki. Na hôpital Safi alobi azomona kaka papa wana azosola na batu mutu moko abandaki koya wana nyonso bazosola ye nzoka nde azalaki avocat ya papa oya mundele. Safi aya awa na poto mundele wana papa wana abongisa makambo nyonso lokola atikalaka kobala te na vi na ye, atikalaka kobota te na vi na ye. Bomengo nyonso oyo ye azala nango atikaki yango epai ya Safi. Papa oya mundele Safi alobi mama asalaki même pas 2 semaines papa wana mundele ayaki kokufa. Donc tindenga bandaki kosala makambo wana ndenge mindele bapreparake no otikali na 1 mois otikali na 2 mois ayebaki deja ke ndenge azosala makambo wana kalata kokufa asalaki mikanda na ye azwaki bavoka ya makambo nyonso ke no lokola ye akokufa aza na besoin ya mutu aya ko hériter babiloko na ye. Mais a déclaraki Safi lokola mwana te atiaki lokola mwasi. Oya zana baleki na emi bale a reconnaîtaki adoptaki soki pe baleki asaki soki pe démarche ni Safi alobi vraiment ndenge bayaki bomengo nyonso ezalaki na kombo ya Safi alobi mama bomengo o na yeba mutu te o na yeba makolo te. Vi oyo papa na nga na mama na nga bazaki na motema malamu babandaki ko vivre nzambe asali grâce. Na yaki na poto na komaki moins de 19 ans. Na lingaki na kokisa 19 ans mais nazalaki déjà moto ya mbongo na koki koloba mituka lopango ya monene oyo na vivaka ti lelo grâce ya papa wana ya mundele. No papa leki na biso akanisaki alongoli nga na Kishasa amemanga na Kisangani pona souffrir ayebaki teke amemaki ngai pona kende kokutana na mutu oyo akosunga ngai vi na ngezala malamu na baleki na nga. Alobi mama lelo toza na poto na sala ba formation nazwa ba diplôme naza na lopangu naza na bambongo na bala na bota. Mobala ya kokutanga deja na bomengo. Koko na ngai, bakoko na nga, balongwa ki place bandai kovanda, bakomi kovanda na lopango oyo mundele azalaki. Papa oya chauffeur, papa malamu, motema malamu, mundele atikilaka ye makambu nyonso, ba voiture, ba mapango mususu, batika ki na kombo na ye, me lopango oyo ye moko mundele bandai kovanda, yango nde koko ya mwasi na koko ya mobali, na Kisangani bakomaka kovanda na yango alobi, mama ozoyo kakaka, po ekoma lisolo. Nzambe aza bolingo. Papa leki, oya atikalaka na bomengo ya papa. Mwasi akima ye. Aperda bana na ye nyonso misato. Lelo akoma mutu, on dirait mutu esalaka lisusu te, ba vérité ya kobima. Yende mutatielaka papa na biso na mama na biso poison po atikala na bomengo wana. Me bomengo atikalaka nango mwasi na ye akufa. Bana bakufa. Ye moko mutu esalaka lisusu te. Pona koloba ke vi to lukaka kosala bato mabe te. Nzambe aza nzambe na bolingo. Nzambe pe na ba orphelin. Safi alobi na tikalaka na baleki na nga na souffraka. Banyokolaka biso na papa leki. Bana ya papa leki.
bazwaka esika na biso, bazwi ndako na biso, bakomi konyokola biso. Mais nzambe na mawa na ye na bolingo na ye alobaki bayango balobaka peut-être pasi moko eyeli bino pona sima bonheur elanda après. Pasi ezalaki makasi kokufela baboti. Mais oyo nga na vivra lelo eza kaka miracle ya nzambe ndenge naza lelo nakutana pe na mobali ya malamu oyo alinginga oyo atalaka bomengo na nga te alinganga na motema malgré aya kokuta nga na bomengo. Mais nakutana na mobali oyo a remplacer papa na ngai na mama na nga. Toboti na ebana. Baleki na ngai bakenda babala. Baza na situation ya malamu, biso nyonso toza malamu. Pona koloba ke nzambe ya baorphelin asalaka. Babongiselaki biso mabe, mais nzambe ya bolingo asala ndeko Safi. Azwa ngolu. Leki na ye oyo azwaki problème likolo na loboko. Aya na poto babandela ba opération. Santé ekoma malamu akoma papa mobimba akola bota na bana. Santé malamu bango nyonso misato alobi bazo vivre malamu yango wana bandeko. Nzambe totika ka nzambe te ndeko Safi alobi naza nano jeune naza nano mais pona koyebisa bato ke nzambe aza bolingo. Nzambe ya baorphelin asala kalobi na bandaka nango kosambela te na yebi makambo kosambela te mais nzambe ya bongisaka makambo na ye ndenge abongisaki leki na ngazo accident to lela ki passe bakisama ki to mona ki lokola problème na mona ki lokola na mi boma na ajo na zalaki nango papa kufi mama kufi balongoli biso na Kishasa bayena biso na Kisangani leki lisusu lokolo na loboko ezwi problème mais ezalaki alobi mama ezalaki mabongisela nzambe. Lelo yo leki na nga za bien. Bakoko na ngai ya mwasi na ya mobali baza malamu. Ngai moko naza na libala naza na bana na bomengo nyonso ti lelo naza nango. Eza ba bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin zate. Ombongo ezalaki ya kisi soki ya nene ngati lelo naza na ba société mama naza malamu. Natanga avocat oyo ya papa wana ya mundele oyo mobali nanga aedanga na makambo natanga na sala ba formation naza na musala ya malamu naza na ba société mobali naza na ya za malamu bakoko nanga ya mwasi na ya mobali baza malamu mais ba oyo basala ki biso mabe nzambe ndenga futaka lelo yo papa leki na ngai akoma na liboma mwasi akufa bana nyonso a perda pourquoi mabe ko sala bato mabe na mokili. Kosala bato mabe na mokili. Tout se paie ici-bas. Nyonso to sala kana mokili. Oyo soki to sali malamu to kozwa malamu. Soki to sali mabe ekofuta mela biso na lola te kaka awa na se. Ndeko mobali akufi te azo vivre mabe oyo ya sala bato ya boma yaya na ye propre na mwasi na ye oyo nyokola bana ya yaya na ye kozongisa bango na Kisangani po ya vivre malamu ma ayebaki teke kozongisa Safi oyo azongisaki akendaki nde kotika ye na place oyo oyo akokaki ko vivre malamu ndenge azo vivre lelo. Nzambe apambola ba orphelin nyonso. Aza nzambe ya ba orphelin. Totika kosala ka mabe po eza na litomba te. Tout se paie ici-bas. Oyo sali malamu okobuka malamu. Oyo po sali mabe okobuka kaka mabe. To sala malamu po lobi na biso ezala malamu. J'espère que vous comprendre l'histoire ya Mama Safi. Mama Safi azana poto azo vivre malamu par la grâce de Dieu. Merci vraiment. Tokutani mbala ya sima pona histoire mosusu. Tolobi losako et bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if